awa betuke na Congo Central pesima na Mbanza Ngungu. Toza na esengo makasi koyamba l'homme de Dieu le prophète Konde na mboka na biso ya Mbanza. Yo betuke na liloba na Nzambe betuke na mona yina ndike na sadi la betu betuke na baka guérison nyonso bayatembe makota nyonso oya osambela soki aye kozonga na ye en tout cas mapamboli etikalaka mpona biso ezalaka ebele. En tout cas mukeya kusepela yangolo kumona prophète Konde Paul Dominique na kati ya Mbanza Ngungu. Tunashukuru, vraiment tunashukuru, en tout cas tulipotea njia, tulikuwa wapotevu. Ndiki loyembo abakuko elobaka oyo za mbugi yuko sipamai na monana. Présence na ye ata kutu ya lobite me deka komika na mboka ata bazalaki wapi bango moko baya komitika. Esika molimo na yawe ezali esika batu nyonso baya koluka yawe. Ita kutuvala nuvuva mu jika tunantini kita kutukatula maladi munisu. Comme je vous avais dit, hein, c'est la plus grande confession religieuse d'origine congolaise. Mais nous sommes sûrs et certains, présence à l'homme de Dieu, ce qui a commis Katina Mboka, tu as vu que guérison totale, bénédiction totale, et que ça la Katina Bisso. Merci papa ye, tu as bien que papa est déchargé biso, aye kolongola biso mikumba, aye kolongola biso bamiangu. Bandoki, ekita bandoki. Wa moni ke mutambo achaki ukonde kate. Ezali motinda mitoto mwanjite, nde elongone moke bisaki bango. Donc présence à Isa présence Christ de Nazareth, oya konima oyo bekat na yepe akobeki sama. Abonnez-vous pour regarder en exclusivité les images de l'homme de Dieu, le prophète Konde Paul Dominique, ainsi que les images de l'église de Nzambe Nyonso. Amen, la famille divine. Et voilà, ici nous sommes à Mbanza Ngungu, à l'occasion de cette tournée pastorale de sa grandeur spirituelle, le prophète Konde Paul Dominique, qui est toujours accompagné de la première dame, 10 femmes de valeur, Maman Safala, ainsi que toute la délégation. Awa, to kende siko awa bomona église ya Mbanza Ngungu, parce que l'église Mbanza Ngungu, bah c'est plaignant qui trop, bah lobby ça fait longtemps, bah mona qui n'a nous papa te sa grandeur, les cas qui n'a nous ça faisait un bon moment et il s'est dit après Mwanda, après bah village Oignon sont Bomoni, vous allez devoir comprendre que comme je vous avais dit, hein, c'est la plus grande confession religieuse d'origine congolaise actuellement, c'est l'église Liloba Nzambe. Je précise bien d'origine congolaise, ici en République démocratique du Congo. Voilà pourquoi vous allez vivre cette ambiance, hein, et après nous allons commenter juste après. Mais laissez-moi vous confirmer que Peggy Tsassa est à l'assistance. Nous avons également la prise de vie qui est tenue aux mains du maître Patrick Balou, le génie, ainsi que le réalisateur, on l'appelle Danny Boko. Voilà, je vous laisse suivre ensemble avec nous. Vous nous suivez dès partout. Restez branchés parce qu'il y a un programme spécial pour l'église Liloba Nzambe. Dès que vous voyez les YouTube Église Liloba Nzambe officielle, Yangonde YouTube, il y a Église Liloba Nzambe. Abonnez-vous pour regarder en exclusivité les images de l'homme de Dieu, le prophète Konde Paul Dominique, ainsi que les images de l'Église Liloba Nzambe. Là où vous allez prendre des informations, où vous allez regarder des images en ce qui concerne l'église Liloba Nzambe. Vous nous suivez dès partout. Bah fidèles, baza ébélé, baza tellement ébélé. Je vis des places dans des villages où il y a peut-être juste 700 personnes. Mon église Liloba Nzambe, il y a 200 fidèles. À Mwanda, plus ou moins 8000 fidèles. Seulement à Mwanda, à Mbanza Ngungu, on me parle de 10 000, je ne sais combien. À Boma, on avait plus de
autant de fidèles, donc c'est-à-dire que l'église de Banzambe aujourd'hui c'est inégalable d'origine congolaise à travers le monde. Sans plus tarder, avec Patrick Balou et celui qu'on appelle Danny Boko, je vous laisse suivre en exclusivité l'homme de Dieu, le prophète Konde Polo Dominique en Banzangungu. Voilà, on continue à chaud, comme je vous dis spécialement. Je suis assisté par Peggy Tsassa en exclusivité. Nous allons prendre cette interview parce que c'est vrai, l'homme de Dieu, sa grandeur spirituelle, c'est le suprême. Vous nous suivez de partout, le fidèle de l'église de Banzambe, comme je vous appelle actuellement, les Lulobassiens et les Lulobassiennes. Vous nous suivez de partout. En exclusivité, je prends le responsable de l'église ici, celui qui tient le bâton, le représentant de l'homme de Dieu, le prophète Konde Polo Dominique. Amen. Amen. Est-ce qu'on s'est présenté à travers le monde? On s'est présenté plutôt l'impression que l'homme de Dieu a commis à Wanamabele Nabino. Merci Nabato Baïnyo Sobazo Landabiso. Ngai Kombo Nangai Ngoma Louis Sita. Naza Mosakoli à l'église de Bananzambe. Pour le moment, Naza représenté à l'homme de Dieu Namboka Mbanzangungu. Étant que chargé prophétique Naza Mbanzangungu. Toza na esengo makasi koyamba l'homme de Dieu le prophète Konde na mboka na biso Mbanzangungu comme habitude to mesana koyamba ye. Mais cette fois-ci toza penza na sai enene parce que makambo malamu o l'homme de Dieu a pesi biso à travers molimo oyo nzamba tekati na ye. Toza très fiers dans l'homme de Dieu. Mais c'est quoi le secret de cette mobilisation? Plus de 3000 personnes à l'intérieur tout comme à l'extérieur. On dit souvent vous arrivez quand il vient ici sur les cultes normal, vous arrivez à 10 000 personnes, 12 000 personnes. Mais ne fût-ce que passage n'est pas moi, mais vous avez pu réunir plus de 3000 personnes qui ont suivi ces vents en pouve de l'homme de Dieu, le prophète Konde Polo Dominique. C'est quoi le secret, c'est quoi la motivation? C'est normal parce que même à l'époque à Jésus, tout le monde est en train de Jésus a joué dans mboka molimo na nzambo e fandi kat na Jésus et bana déjà ko kota na kanda batu pe bana ko ramener bango vers Jésus ainsi que l'homme de Dieu a représenté nzambe kat na mokili milimo nyoso mokili et zoyo kamela ye présence na ye ataku tu ya lobite me dès ka komika na mboka ata bazala ki wat bango moko baya ko mitika et sika molimo na yawe ezali et sika batu nyoso baya ko luka yawe. Ce n'est que normal que mutu nyoso za mobiliser pour l'homme de Dieu. Vous allez devoir vous présenter et dire aussi vos impressions. Ok, merci. Comme on a dit, je suis Giscard Mavambu, naza chargé à prédication na kati ya mboka Mbanzangungu. Vraiment impressionnant, c'est que toyambi l'homme de Dieu. C'est parce que Aya a payé Salibota Lipamboli. Nous avons sans publicité, et sa journée ouvrable, mais plus de 3000 personnes, Bafandi, paye tous l'homme de Dieu pour que tous Lipamboli. On dit que souvent il passe net il est là. Vous avez souvent des témoignages, guérison, qu'est-ce que vous tenez compte de ça? Mais oui, c'est parce que Batuming Baye Awa, Bazana Mikakatano, malade, mais nous sommes sûrs et certains, présence à l'homme de Dieu, ce qui a commis Katinamboka, tu as vu que guérison totale, bénédiction totale et que ça Katinabiso. Ok. Voilà, merci beaucoup. Là, c'était Acho, les responsables. Amen. Amen. On s'est présenté. Ngai Nabeng Moté JC, le secrétaire de district de Tagatarat. Naza Moté venant aux années Sengo Mingi, Nakoyama l'homme de Dieu, Nakati a district Nabiso, Pote Komonaye, Ezali Pamboli Makasi, Nabatuno soit bien 4 Sika, Poazali, Moton Zambatini Biso. Répondre à la question Moko. Ce qui moutfa c'est motivé. Allo Baké, Ngai Fona Sama Ngizo Banzambe, ton Ngai Fona moi l'homme de Dieu. Et comment ça va pour Nani? Ce qui bat le balanza comme l'homme de Dieu, sa présence est dans le biko. Pote comment mi ezali motinda mitoto mwanjite nde longone moke bisa kibango. Donc présence à isa présence Christ de Nazareth, oya konima oyi bikat na yepe ko bekisama. Dege salama kala le lope esale mi pote azali motinda mi solo. OK. Merci beaucoup. Merci beaucoup Adoyoué
awa betuke na Congo central précisément na Mbanzangungu bubu mukeno couper sa parole na bampangi na ba fidèle église Liloba Nzambe ça mon impression donc comme on le dit toujours à Lingala ezalaki yanga na m'introduire na Kikongo pour la que dans la Congo central actuellement nous sommes pas siko bandimi basala ba impression na bango pour arriver à sa grandeur spirituelle à Wanamboka ya Mbanzangungu Mpangi ni équipe impression que c'est la présence du prophète awa na Mbanzangungu. En tout cas mukeya kusepela yangolo kumona prophète Konde Paul Dominique na kati ya Mbanzangungu betu bampangi nandi bambuta nandi bakeya kuyangalala samu na kumona nandi donc bai nyonso bakele bakeya kusepela toza penza ya kusepela makasi ya kuyamba prophète Konde Paul Dominique na sepeli mingi pona koyamba l'homme de Dieu po tata oyo amemeli biso makambo ebele tozalaki ya kobunga tozalaki bakufi mais pour le moment l'homme de Dieu ndenga yeli biso toyebaki teke lelo toyi koyamba mwana Nzambe na biso ezali l'homme de Dieu boyambi na biso epai na ye tosepelaka mingi po ebele toza nango kati na biso mais soki aye kozonga na ye en tout cas mapamboli etikalaka mpona biso ezalaka ebele kotala boye bapasi ebele tozalaka nango na banzoto na biso lelo tozolela bapasi mais koya na ye mpe kozonga na ye en tout cas lobiko ezalaka ya makasi yango ozomona ke bato ebele baye mpona koyamba ye nyonso nde toza boye en tout cas toza na kondima kozonga na ye toyebi ke kimia ezali mapamboli ezali bandeko baza na kondima epa na ye te baza na kondima epa na ye po ete kimia mpe ezala epa na bango amen. En tout cas vraiment aksanti sana kwa papa prophète Konde Paul Dominique ni en tout cas Mungu ni yeye vraiment kwenye alitutumia naye vraiment en tout cas aksanti vraiment tunashukuru vraiment tunashukuru en tout cas tulipotea njia tulikuwa wapotevu à travers le prophète Konde Paul Dominique tunapata uponaji tunapona à travers le prophète Konde Paul Dominique en tout cas Mungu amubariki ule baba na amubariki amuweke amuongeze masiku ya ebele juu kusudi alakia kututosha ndani ya prison tulikuwa mapotezi balitubeba balatufunga mariba kumecho meye alakia kututosha mariba alatupoteza atuka Mungu amubariki amuongeze ya mingi prophète Konde Paul Dominique. Merci mungiza ya prophète Konde. Prophète Konde utu nantini église hii itakutuvala nuvuva mu jika tu nantini kitakutukatula maladi munitu. Merci prophète Konde vainqueur ya êtres vivants. Merci prophète Konde Liloba Nzambe itulvele luvuva mu Liloba Nzambe itukatwidi mumpasi Liloba Nzambe utukatwidi mu église sinatukele bakila luvuva mu ko tubaki di luvuva mu. Merci mon prophète Konde mu makulu utakutusadila kadi tubaki di luvuva mu bugasi ya Liloba Nzambe. Merci. Bon, samuna kokuiza ya prophète Konde mokena kiese mingi kiese betu betukena yao parce que sans prophète Konde betu baka ve opportunité to kiese ya ko se retrouver kati na isika mais sika na betu be kuiza awa samuna valeur ndandi ina mepesa betu yo betuke na Liloba Nzambe betuke na mona yina ndikena sadila betu betuke na baka guérison betuke na baka kimia ndemba mayina betu baka ve betu sambela ba église mingi be botu vanda la facilité ndemba ma ve mais à travers Liloba betu be baka ndemba ma ya onde betuke na kesi. Merci mingi na ba fidèle nyonso ya église Liloba Nzambe parce que lelo toza na manifestation munene ya koyamba sa grandeur le prophète Konde Paul Dominique ndenge na makomi ekomami balobi ezalaki motindami te to mwange te nde elongi na ye bikisaki bango na biso baserviteur na die na ye toza na esengo makasi parce que bapongi ya malamu eza te mais ti papa ye toyebi ete papa ye kodecharge biso aye kolongola biso mikumba aye kolongola biso bamiangu donc toza na esengo moko même kutu yambo prophète aya na butu kaka ya lelo bandoto ezalaki makasi
comment on a déjà prophète na noyé mais bandoto déjà na butu ezolanda na pa basali mystère moko incroyable. En tout cas merci na ba nyonso bazolanda oya za motinda mina tata toto saye to lingaye lobi kweze paila. Merci beaucoup. Votre ambassadeur de l'eau, pour aller à Dongo à 15h30. Comment comme ça va? Dès que la salle pour aller au côté de la Boti, Moutamanda, Zéna Zéna Bédichnos, au Pambola, le autres salles fort, Protocole, Tanabino, Nakonga et Amalai. Merci que nous devons faire le nécessaire protocole dans ceux qui sont à vous pays. Protocole qui est tout temps la malade pour autant la banque ou dans le tabac de la carte. Solité, la banque pour le coma, comme un sika avec l'église Nyos, il y a un problème. Merci beaucoup pour l'endurance, l'engouement, le courage, la détermination. Je veux aller sur le combat. Voilà, pour installer les membres et la madame de la complication. Je vais vous dire starter pour le bandaki na likolo kuna tie yo kita à troisième place. Troisième place au commune Sika Binomoko. Bozoko abe okoba à travaux et monani. Bozoko va peine à travaux, avec quelle détermination et quelle volonté. Plus tard, on va travailler au Koba, dans la cellule locale, plus tard, Kotonga, Sika Oesigni, Libota Madoyanga Nandiga Kimia. Nous l'avons dit, courage à Bandewa Matani, parce que Libota, Sotali bien même Mwanda. Vous appréciez mon Mwanda? Parce que le monde après, Sika Bazali, Sika, nous quand même. Après, Bazo Tonga, après, travaux, bien sûr que nous avons à l'avance. Nous l'avons dit, c'est bon. Après, le cas, on ne peut pas dire qu'un. Mais il faut avoir mon propre, parce que dans la salle, c'est bon, un jour. Dans la salle, je vais pas observer la propre, il faut que ça un peu écarté. Parce que vous êtes capable de tout. Tout est possible à celui qui est. Le bilan, vous avez la 5e leçon en Badamou. Vous avez peut-être la 5. Na souka départ, na batembe, na discussion. Place vous avez un bouquin. Comme la place en Ibalinde va négocier se développer. Avoir des jouis et pansement total. Nous sommes à Tembe, nous sommes à Samia.
tenez pas libanda ba tenez pas ba complément ndenge boyembo abakukwelo baka oza mbuge yuko sipamai na monana amen mbuge wote likolo ya mopepe asete mopepe aliko anika hotel na mabota nkanza yipa hotel na bianga leo nyoso zonanda ba materiel. C'est vrai que le bateau na liloba kovanda mingi na motema na zwa na leka na gagné ngana leka oyo ngana leka koleka oyo ngana lia koleka ça vaut pas la peine. Dieu s'en a vanité de parce que botala amené au ndinga batei mabota quand la salle bien sûr l'invitation message de délégué que bambula ko ya ko boma botala baninga matake bala tangu kulo amoni sakinani kutuka musalima kitu nani kutatambula liboso betaki merci que poto nyonso ndive vule kangami pour la 5 bien 11 basali baleli 4 longwe nani kutu bandakite moko ye ebomi 160 merci beaucoup esi bazanga ki le sambo pasi na loba même na mundi na loba atikaki na mbondo na pela wana même na mundi na loba mama na bana ni mitano c'est compliqué étant donné que l'événement ne sera pas banni na loba za épargner répète message que ça m'a dit na mkonja baki au fait nkola yoka ko le la pa lugola makambo to le la katango de sote c'est vrai que la mokonja mko 4 pe lwaki ndenge tikala 7 le tikala 3 moko ya mbulu fo ningisa fo et encore mais to singa ga ifana yawa yoka ma marketo voilà personne kanami ba travolona te milone wo joate kile uzalate saison depuis tikale le kana kimia asikala mingi bakendeki tant yaki pana bango bakendeki bazali na projet baki na programme basali pour na lobby bana tant que la lobby pour samade jonga la kelezando tant na ya kozonga kutala projet ba mwa basali ba baba bali mama bana lobby mbongo na chiawa lobby sobela bana boyola mla boye butoye nandege yaki na ndenge même bon 167 c'est beaucoup amen bota bon kaka a besoin que nous sachions peut-être que nous savons pour notre organisation la contribution est mingi oyo sana iloba ezali okuganye yango même famille na mungu Oya mataki pale ba mimia tena bote. Oh bazaki na moi quelque chose na ba dollar petika na mbongo ikinika na mai wana. Kende ki laisse ma frère congolais est pas mal na vérité. Zaki muke. Oh bazaki na l'économie na bango ezalaki. Bota l'événement deuxième événement salé na Turquie. Tina Syrie. 44 000 personnes. 44 000 donneurs sur Bazaka Oyo fois 10 mais c'est impossible 44 est-ce que Bazaki Batopamba Bazaki n'a mal de chance on va le bomba na bongisa venir la banne na bomba mal bobimba pour la balolada dollar nanga oyo na bomba on a comment on a ça projet on a moins de balles là alors quand les menus sont pas na boy va continuer à balle ba on là nous sommes continuer à balle bien là c'est ce sont ta côté on a quand moko on a combien si on est battre la balle bazalien baba nous c'est David et ton dit non comment ça me dit ça samedi la dimanche on voit jusqu'à l'aube nous sommes contre la barre nous sommes à 5 bouteilles na 10 bouteilles mais il y a ça motona ça la coordination à l'église ah nous voilà kuna
Oh, nous avons un père Kapamba. Frères, sœurs. Oh, nous sommes à Zokwaka. Bazokwaka na libulu. Okuna. Bière. Mela. Tamba comment na bar. Naba bière. Nani. Après, nako mela. Baza baba sana nani. Bakapurite. Ntaba batakumuri bangota musu bachewa na Josena bachewa mokasa kwa na dan asuka musu bachewa kati c'est dommage le bino oyo zosala tam que je tiens à le voir frère et sœur oh que le kudango kuna et ozala kandi obo pesa que ozala kandi odaloni nguba mbuma nguba ezaka combien pour kolona et bien ça va combien à date voilà les bandits baromal peut-être tige à décembre et peut-être décembre tige ça va l'aller voir balona combien de bachana na mabele combien de graines moko kaka boso mana ulisawa ata ho esi kautu megana kotanga obando bosa na nande kotanga graine moko eboti ebe matiji mususu komona même 100 graines landa liloba komona teke bombe bisa ala liloba batu sabuna pour ngongo appel de fonds peut-être pour l'ensemble de sika répète pour yanga na bondo yanga na de génération en génération badnis na bondo yako sambela wa même yo kenda bana bakosala taboete abotala ka tamwa ko na pamba ya watindi na oyo sita kotika na kosala wa ezalula ba parents wa za koma 40 50 maolo na bilanga nzeka mbila mais mbila kwa hiyo la hivyo sasa banne akoya kubuka ya 50 aolo na pona de génération en génération ko ya ba bénéficier na ngo même au ballon à café même au ballon à cacao frère aussi nous sommes là là ni pour y bien vous avez pris quoi autres le bakuna avec l'église là on va battre combat nous sommes là parce que tu vois surtout là pour même moi les gars même du bosso là à ici même dans les cas là on dit quoi on a appris pour la moitié de la colonne l'hypothèse va toujours qu'on bénéficie de génération en génération les gars on dit oui mais si on vient de la colonne il faut l'effort pour nous l'effort besoin de conjuguer pour leur monaka ayokaka akanaka nana wote usaliti asia kankila sa mole déjà idée na yo monsieur bazaka ndana so pesa na mokoki ata disana mo pesa kuna sa noter asia noter mageta eso ko kadere ujiga sasa na mtima so regretter ko la zotala moi na zo regretter ka focus ndika qualité na sala boli ko na ye yo kali okanisi otinda this una ayo sana modèle de mususu mona benir bani simba de ma frère et sœur balé la beauté makakano katna lidoba comme bando la biso bakabone babaka frères et sœurs nous sommes au bon endroit on est au bon endroit qu'on n'en a jamais eu depuis que le monde existe. Et moi, je suis malade, malade, pourquoi vous allez tout est possible à celui qui rit. Malade et longo, malade de non, et vous allez mango. Oh, banguna babongisa kitu bando kindle boy kwale bapatika.
makamno sorti ozana le banguna nde omani ba pêcher de bazalia de bo bazala kisat banguna ba pêcher ba kotna mayona azucha mitambo acha pile le sata pe na bang demo nde bazala ka basi ba che mitambo wi bozo tambo le bambisi ba che bango ba filet ekata na te ba singawana bino ba che la bino suka ya ba filet ketanga ko lekawa akuyina nali loba petorozo aye ndimo sana ko ndimo wasana boni wana kata motema wasana determination kata motema ate ba che mitambo ya bibendo ni ate wana pesi kinyos Lilo bazate retour à l'expéditeur non o ya chiango ayebi ke jama kase liki mitambo ndo stango nya teisiki aya utala ko so leki ona zoyemba sunga ngae ko banduki ikija banduki wa moni ke mitambo achaki ukole kate Raja liki unapata mutile ale moto itumba bango no bila usapona moto itumba bango te Satia mabe elonga eka ngape mutu mususu aye mboka bakala ke mutango nde baba ko bala chaba film ya dessin animé batomata ubambi ebende alta kandiba singa uzokatana me bande mona Kristo Pasenda wosu mutia Samizambe kazuru netoto ngoluza wengi Kalina Landa pokota mzambe Skashi kuna jina yenu yo Wajito mabaki saa Wajito mabaki saa kikongo kama Mtodele kwa kake kibweni Ebuno mpone wangu mambo Kikongo na yetu tosanisa na Kikongo Elingana Amen Kate nanda niloba tikino suka mukona suka tomo na mboka na Kondisama na bolingo Wete patikala yenu solo Zami kekazola nga Bantu patikala yenu solo Kamu londa Povanzambe Fwete toma sosa Sangolu sa yingi Samu Fwete baka zolo la yingi Fwete zola bantu bawon Fwete katona kimbeni Kwa Merci beaucoup. Merci que c'est voilà le Congo. Tu vas continuer. Dans la petite mandam de loi, la petite mandam et quand n'attendons parce que pour les Samizaniens so, Nicolo, Elingi Loba, Nicolo, Eyoka Loba, Nicolo, et ça la Galilo. Apart na moka na moko. Pour ceux qui font la tata, nous avons d'abord tata salon la penasé. On peut compléter mon boka na boule. Na bonne nous ne pas vous donner un zamba pour le monde ça prend tant ça va pour la nous pour ça kimia. Quand on va boule nous ya on zamba pour moi. Nous ne peut manger kamba moka na moka. Et puis tout ce nios, oh moka na moka na yango. Pour le besi kimia, quand la mabote. Mana olunga, pour olunga ça botana, pour ça kimia. Banda mulimu kina msunya moga na moga nito ko ba malba eike oyo ya wenzamna mo ibomba me bona yo yos ezali bolele ni sara libote tokata masimu tata sota mabunga wa hotel makati sika za sulu kutoka kule tata kusa kuta na bongele ezana makasa mo teka sika no boto apolo kwa bongele no siku tukepana yo omo na lisa kata kuta Ibuta basangu ya mki ngolope maoneka mamoko na moko kimia izarata bapona nabi abuzam na bumo oto sabuli utata mo no santi kana kolika na peta ka wosa da bo bat la bosu na bongo pesa kimia kat na moko za bafreza basera bilenge nyos bazingi na mananu ya no mokano ya wendam na bumo eko kisangata boto na Kongo Kristo na Nazareth
Nangoya nous centre lui de la kino na seko. Amen. Beaucoup na Congo l'expression de Nazareth. Merci beaucoup. Le Yembo Namobwakame. Page 61, 62e cantique. Andimiminga lilo babwakama kana mabota. Yoka mawate yoka pasite kolo akolokota yo.